Bonjour, bonjour, na bande kona biso bozola émission à réflexion. Nga sera Adonis na eko répondre na question oyo etunami. D'abord nanu na komisi nzambe oyo apesi nga opportunité ya koya liboso na bino. Ya temps oyo apesi ngai ya kovanda ya korépondre na question oyo nzambe azwa lokumu. Merci na nzambe, merci na bino pe bozolanda émission à réflexion. Na pesi bambote na ngai na sœur Rebecca, na frère Lumière. En tout cas, na sengi na nzambe apesa bino plus de visions, de révélations, plus d'abonnés pour bolia ou esengeli bolia na misala bozosala na kati na émission ou ya réflexion ou ezosala biso kitoko makasi. En tout cas, nazane sengo po na émission ou elekaki ya samedi. En tout cas, nzamba zwa lokumu na émission ou ndenge lekaki. En tout cas, je me suis retrouvée na kati ya maloba oyo ya frère Nabiso Fumusaku alobi. Pourquoi je me suis retrouvée? Parce que nazana processus wana nzambe oyo azotambwisa ngai na développement personnel, na ko libérer o nyonso bakoko na biso batikaki na biso na kati na biso pe o ya malamu batikaki et se révéler kati na biso po tokoma o esengeli tokoma tozonga na bokoko na biso tozonga na monde spirituel o esengeli tozala mais en même temps dans le corps physique to s'exprimer ba pouvoir na biso na maloba. Donc esengo makasi mingi po toza na temps moko toza na temps oyo apocalypse ezali temps ya révélation ezali temps eza ya apocalypse oyo ezali fin ya temps te mais ezali fin ya une cycle moko oyo ezosila sikoyo ya sika sikoyo ezoya ya sika sikoyo ezali nini ya sika sikoyo ezali temps de la lumière tokomi na temps moko ya lumière temps ya obscurité esili azwaki temps na ye azwaki moment na ye oyo asalaki makambo ya obscurité sikoyo tokomi na temps oyo ezali temps ya lumière nyonso oyo ebombamaki ya mabe ezokobima. Donc toza na temps ya réveil omoni avant corona bato bazali koannonce toujours réveil nous. Donc ezalaki moment wana oyo komaki temps ya cycle oyo ya obscurité ekufi to lumière siko ezui place nango yango moni ba révélation ebele komi kosala bato bakomi kolamuka bato bakomi comprendre oyo bazali siko malembe ba procédure wana ezokosala makati na bato oyo balingi oyo bazali ouverte na tout bazolinga ba comprendre comment quoi bazo se poser ba question bazosala ba recherche. Donc ebandeli wana omona moto pe mba moko se réveiller comment comprendre que nazaboy. En tout cas nzamba zwa lokumu na oyo azosala kati na bino bozo comprendre le réveil na oyo azosala pe kati na ngai. En tout cas merci na bino na oyo elekaki na émission ya réflexion na ba question bopozaki na ba réponse bopesaki. Réponse na kopesa na oyo ndeko na biso atuni eloko nini esengeli asala oyo na mobali bandeko ya mobali bazolinga ete d'abord nanu ezali point d'interrogation. Eloko nini oyo kosala ke bandeko ya mobali balinga ote ou bien eza comportement na yo ou bien baza na misu na mwasi mosusu oyo baponaki mpona ndeko na bango yo bazotia yo à côté po balingi ndeko na bango abala mwasi mosusu ou bien oza na comportement moko ezosepelisa bango te ou bien bayokaki masolo na yo epai ya bato yango ezosala ke base comporter bongo. Bon oyo nga na koyi koloba oyo esengeli yosala ezali ke o s'examiner na yo moko na ba comportement na osepozaka na bango o solola na mobali na yo na fiancé na yo soki aza fiancé na yo okosolola na fiancé na yo atuna bandeko na ye oyo bazokosepela na yo te pourquoi pour quelle raison oyo bazosepela na yo te nini oyo bazosepela nango te epai na yo po yo ochange comportement na yo soki olingi mobali na yo. Eza lisusu na eloko mususu okoki kotuna otuni na celui qui t'a créé. Donc faut tozonga toujours na base ezali nzambe le créateur ye mutakelaki biso ayebi ntina ayebi pourquoi atie yo na situation oyo na mobali oyo na famille oyo baza balion. Donc ayebi pourquoi atie yo na situation wana po yo ozwa
ozwa mayele na expérience wana o comprendre eloko moko o changer eloko moko eza kati na yo ou bien mobali na yo fiancé na yo a changer eloko moko eza kati na ye donc tout comme eza na bino mibale esengeli bo changer eloko moko ou bien tout comme bango nde na côté ya mobali famille mobali ba changer eloko moko donc à la fin ezali bino nyonso ya quelque chose eloko ya kosala eza na kati wana ya un changement esengeli esalama donc yango na osenga na yo conseil nga na kopesa yo ezali ke osengala c'est lui qui t'a créé, Dieu le créateur, Dieu de l'univers, c'est lui qui t'a créé que ceux qui aza na kati ya libala wana oyo mobali asali o demande que ya mariage ceux qui nzamba aza na kati ya libala wana en tout cas libala wana esalama peu importe oyo ko arriver peu importe comportement na bango peu importe quoi mais libala wana esalama pour ceux qui eza ya nzambe ekosalama balinga te ekosalama nzambe ye moko ayebi ndenge akolembisa mitema na bango po à la fin bandima nzambe ayebi ndenge nini oyo yo akoki kotalisa yo comportement na yo po yo changer comportement na yo po bakoma kosepela na yo po yo ozala agréable devant bango ozala agréable devant Dieu ozala agréable devant libota ya mobali po ba lembisa motema na bango basepela na yo balinga yo lokola mwasi ya mwana na bango ou bien ya ndeko na bango donc eloko esengeli osala donc osenga na nzambe po wana eza le seule chose base oyo yango moto osalaka libala oyo olingi esalama ou bien esalama te donc senga na nzambe vraiment sala ta 30 jours de prière osenga na nzambe ntongo midi pokwa nzambe seki libala oyo eza ya ngai tikanga na fanda na kati ya libala oyo tika libala oyo esalama tikanga na se réjouir na libala oyo tikanga na s'épanouir na libala oyo malgré tout ba difficulté kozala pourquoi po bando yoka ba maloba mabe na bandeko mais na un moment donné nzamba akotala motema na yo akotala patience na yo nde akolembisa pe motema ya bandeko ya mobali donc wana kanga na koloba en tout cas nzambe abatela bino nzamba azwa lokumu. Bonne soirée à tous. Au revoir.